Peuple congolais, Bokota, Bokota, Bokota. L'air est grave, Wayamboyeyo, Wayamboyeyo. Mobundele mboka yeyo, Wayamboyeyo. Boketu Wayambo akufite, abelite, toujours banner solide. Ba Congolais au bozan na France, Bokota, Bokota. Mobundele mboka, leader abanga kaliwate. Un leader Afrotaka, David Afrotaka Goliath, Papa Kimbanga Afrotaka Léopold D. Bandeko bozana France, Bokota, Bokota, Bandeko Suisse, Bokota, l'air est grave, situation sa catastrophe. Bakongolo tout bozola nanga à Londres, nakata Grande-Bretagne, l'air est grave. Boketu Wayamboyeyo. Ebele basombi ba champagne, ebele ba bini, balobi Wayambo ye otobomi ye, Wayambo azali Wayambo aza ekelamu ya Nzambe, naza ekelamu ya moto te, nazobundela nde mabele ya Dieu tout puissant, oyo asalaki mabele na lolenge na ye, asalaki yango na lolenge ya moto te, na ye kofortifier le peuple de Dieu. Mobundele mboka azali Wayambo azali peuple mokonzi azali. Donc l'air est grave na beleli bandeko bazali na Espagne, na Autriche, na Danemark, na Norvège, bato baza na Brésil, Chine, les États-Unis, Canada. Congo ezali ya moto te, peuple congolais babangisa bino te, baya na tribaliste te. Congo ezali ya bana Kasai, bana Bandundu, bana Bakongo, bana Katanga, bana Équateur, bana Kinshasa, bana Bandundu, Sud Kivu, Nord Kivu, Kisangani, Kindu, Maniema. Moto akopanja Congo azali te. Tozobundela nde mabele. Pe vérité ekoyebana. Bo matabo kita vérité ekoyebana. Vérité ekoyebana. Jamais ténèbres etikala ko gagner lumière. Lumière ekotikala kaka lumière. Boketu Wayambo yeyo mobimba, Wayambo nabino yeyo, Wayambo aye lisusu na eko fortifier peuple ya Nzambe. Ata makamuno so eleki bokoso, mais diaspora bozala toujours ya kolendisa. Na beleli Seigneur Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant. Le créateur de ciel la terre, na beleli Seigneur Jésus-Christ, RDC, le roi du Congo, na beleli Papa Kimbangu, asalaki 30 ans en prison, Makila Patrice Emery Lumbumba, Makila Yale Moloto, ya Cardinal Malula, Cardinal Echao, Makila Mama Kipa Vita, Mama Anosando, Anuariti Bakanja, Makila Passer Lukusa, Makila ya le diaspora le plus courageux, Arma Tungulu, Makila ya Dani Botechi, Makila ya Cédric Nyanza, Makila ya Bakongolo tout ezotanga na Kasai, Makila ya bandeko tout ezotanga na Bandundu, na Yumbi, na Makila etangi na Bunya, na Beni, bandeko na biso na Butembo, na Beni Ebola, ezo renye bango, ezo bomakuna, mais tozomona ba miyibi, ba les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger le peuple congolais. Mais boyeba que Seigneur Jésus-Christ, alobaki, moi je suis venu afin que les brebis qui soient dans la vie, dans l'abondance. Peuple congolais, vous avez un pays riche. Peuple congolais, vous avez peuple Nzambe, vous avez un pasteur te. Na ba église de sommet na bango, kuna ba église on est comme ya ba tribaliste, ya ba minokamboka. Bazo soutenir pouvoir na bango ya village. Lelo bandimi ba Rwandais ba vanda na Congo. Peuple congolais kaka ndenge na lobaki na bino ke to salaki mobilisation na banda lelo pona makambeleka kilobi dimanche to mobilisaki bino ba producteur na Nigeria tango police belge akendeki kuna balongolaki gege wana na kataliste. Mais dans l'état bandeko na ye ya village na Félix Etchilolo organiser basali publicité na ba église na bango ezawa na Belgique, parce que Belgique ezalaka mboka ya ba traître ya ba kolabo ba tonna mingi bande kwa Félix Etchilolo. Peuple congolais
baye kozongisa tosalaki mobilisation na commandation na ya Idi Bolombo toyebisaki bino ke danger eza koya mais ntango toza koloba bato mosusu makambo ya Kongo ezalaka neti ndenge elekaka na Sodome et Gomoro ke mboka moto bamisusu bana ambiance bamisusu bazobina bamisusu bazoboma bamisusu bazoseka malgré Noa azalaka ne moto akwiti mazalaka ne moto abolingo nzambe alingaka na ye Noa yango wana peuple congolais lobi tokomaki na 13h tosalaki mobilisation makasi na mona nano polisi ya bote depuis tobanda bitumba bapolisi wana ezalaki ntango ya baliwa ya baarma tungulu ezalaki na ntango ya ba 2011 oyo bakamio ya mai ya moto babiloko ebele eyaki wana bavane de vane ya bapolisi antiterroriste biso mpe tobangaki te tovandaki 13h30 tokomi na 13h30 à 14h jusqu'à 18h ntango bayebakanga biso tomipesaki mpo tomobilizaki bato tobaki diaspora soki bato oyo bafungoli nzela bino mo bokomona distraction oyo ekokɔta na kati ya poto bato wana batieli bango ebele ya bamillion mpo barwandais bavanda do balingi bamema distraction ya miziki mpo bobosana makambo eza na Congo kaka nde batie distraction ya bale lelo bakomona ndenge léopard ekopola lisusu lelo mpona bakongolais bacomprendre peuple congolais l'air est grave et découragé ngai te bakangi ngai na vers 18h tu 2h du matin na remercie ya Idi Bolombo na remercie Patrick Chibango na remercie ndeko na nga Apache na remercie Ngati tozalaki wana 8 et puis bakadraki biso malamu na polisi ya baberge et puis tokomi 2h du matin babengisi biso bapesi biso batelefone na biso tobimaki eza nango komba ekoki kofatige biso te moto moko aganye victoire aza te et puis bacongolais na jour ya lobi bacongolais bayaki te bato bayaki wana bato ya village ya bamoïse mbiye gege bato ya Félix Tshilolo yango nazobisa bino peuple congolais tozobunda bitumba oyo lelo Félix Tshilolo asali sécession yakanisaki ya kodivize peuple congolais akotisa batribalisme me lelo tozomona bato bazosoutenir ye kaka bandeko na ye oyo balobaka monoko mboko na mona nano te yokomi mokonzi bato tu bapesa mokongo bongo bato oyo oza na bango ya village babetelako maboko babeteli Kagame maboko tout normal Kagame akomi nzambe na Congo Ruberu akomi nzambe na Congo mwasi na ye Denise oyo rwandaise ake na Rwanda ake kozwa bofele ya Rwanda dans l'état na Kasai toza na 400 000 enfants toza na 160 000 congolais toza na bofele ya Yumbi toza na bofele ya Bandundu na Kinshasa kutu ne parle pas bofele na Sud Kivu Nord Kivu Bunia Isiro Butembo Uvira partout bofele bayali mais ya préféré pour la Xabino ba congolais que ba rwandais mutu bazo diriger Congo bato ya Tshilolo soki bolobi o bozo finga mais tuzo dénoncer makambo ezoleka na kata mboka na biso peuple congolais tokoki koya te po tozongisa distraction ya mamakama miziko ezanga tina lelo tomoni bapaster congolais bango tu balandi mbongo nayebisaka bino ke nzambe azali na babatima wana te kuna ezali bensete ezali mangomba ya bademo ozwi bamukuna ozwi bapatrice ngoi ozwi bamoïse mbiye gege ozwi bango tu baya mafia peuple congolais bofungola miso bandeko na ngai bozwa se bobima na masanga bobima na bafeti na diaspora bozwa dessin ya Congo en main bandeko na ngai bozwa dessin na biso en main ndeko na ngai nga asali part na ngai eswi ngai te au contraire epesi ngai courage ndeko na ngai soki boyaka 300 400 500 alingaka sa babétise wana te bolanda ye te bomona banani
baza ba o babenga ngo o ba bundaka na eli baza ba prophète à Baal bato wana ozomona ba Moïse bi ekege ba mukuna pe so olandi bango tu bazalaka kosala ba diama lokola bazwa ba diama miba ekoma na oyo bakweya ba commerçant faillite yango na basimba Bible bokomi verset te yo Moïse bi okoma verset ba Nouveau Testament osalelaka apôtre Paul motakoma so bani na Jean Apocalypse Jean ba Jérémie ba koma ba Moïse ba koma ba verset Moïse ezali ba Aaron ba Esther ba Daniel ba José ba Jacob mais bosali nini lelo bokomisi église ekomi commerce bolimbisaka bandeko na ngai o bozobenga ngai bobenga ngai te wayamba bimi kitai ndeko naza en direct kobengaka ngai te oza kodéranger yango na bi bakongo elengi epa bamama Claudine Diasuka bokeseni epa Papi Gen basolan diata bozo émission oyo ekota moto moko ana droit ya korefule boketi wayamba za te o bamisu noki bato babengi wayambo bazo refule ye nana korefule ngai peuple congolais nga esenga na koboya mboka na ngai nabimaka na tike ya moto te moto afutelanga tike nzambe mokolo na kozonga nzambe mpe moto akozongisa ngai na aprese te na aprese te nayebi ke bato ya tribu ya Félix Tshilolo bokoya nzela moko bokopanda na nzela sambo oyo bozoluka bokokutana na yango oprofite mpo mwa festival ya banigeria songa lisusu soko oza mobali tia soirée na yo okokutana na yango Moïse Keke bino tuna bakofira makelelo bozotiana distraction peuple congolais bokota na makambo ya bamiziki te tofocalize mpo na libération ya Congo oyo aza makasi baya bakokutana na yango bango moko bakomona makambo ekoyela bango oyo to azotia tembe. Moi je crois que lelo toza lelo toza le premier, je crois toza le premier juillet. Moi je crois que tozo kende moto moko akubanga moto awaza te nkaki eza te lelo bozolia na barwande so bozala na bankaki ya chiba moboboma barwande bwana bankaki na bino eza sans effet do bachiba na bino eza ba sans effet esalaka nango te eloko moko mpe eza te bokobangisa ngai boketuwa ya mbote nazolobela peuple congolais bao bana voix ya kotombwama te ngai nazoleka mpo nalobela Jérémie abangaka roi ya Israël te oyo azalaka kutu roi. Moïse abangaka Pharaon te, Adassa Esther abangaka mobali ne roi Cyrus te po atia veto. Daniel abangaka kokota na libulu ya kosi te. Vous croyez que songa na koti na libulu ya kosi ata batie kosi na kobima ngai mpe nabimiti nabimi roi ya mboyeyo. Peuple congolais bokota na ba polémique te s'il vous plaît bozala focaliser na libération à Congo. Le Congo sera sauvé état que Dieu existe état que Congo ezali mboka ya Seigneur Jésus mboka kozala libéré bakangi motu te boza ebele na ba États-Unis na ba Canada ndeko na bina koma président mais bozonga Congo bokozwa misala tina lelo na sa banzete botelemi kaka na sa nzete botelemi kaka tina lelo bosalaka te yango moni peuple congolais na l'équipe mpo na fortifie bino ke eloko eza te omoni soki boyaka ebele mais elingaki ezala ndenge mosusu bapolisier baprofite mpo tozalaki ka 15 personnes mais okende dans l'état tosalaki mobilisation monene mpo na diaspora bandeko ya France bino moto bosutenaka bitumba awa ngai boketu nakoki kobaluka 1000 personnes te 10 000 personnes te naza kaka lokola yo na ye kuna komanda eso edi bolombo bakobaluka bamillion te mpo tokoma million personnes. Donc leader soki balider bazoloba bino peuple bolanda te oyo eleki wana ye nango motu moko agani aza te ekoki mpe kokodécourage motu moko te mpo bitumbu eza ya nzambe
so na bundela ki moto awana na kolela me nazo bundela nzambe na tonisa mine sengo na jitori na zongi penda ko na le kitoko na kuti mama didi atumbeli nga soso na nga na le kitoko na le soso na nga kitoko na mo akwanga esali nga pe bien na sukoli ma ya malili na bina leka pona na denoncer bomo na ngai boketu eyo bana kini merci mingi na remercier na journée ya le 30 juin ezali combat bana Israël basala 40 ans bilambe pasukaka te makolo pe evimbi te boketu ya munasa 24 bilamba na ngai pe pasuki na poto te makolo na ngai pe evimbi te je suis toujours les mêmes wayambo je suis toujours les mêmes papa na chance la vie papa na Davina Eli Moïse papa na Brian papa na Cédric mobala ya mama Didi Assou je suis les mêmes moto mokila ko changer ngate benzamba changer ngai na banga Jésus na banga na bino est-ce que pema na ngai zai pa nao na nango asa somba liwana Congo na nango asa sisa pasa peuple congolais na remercier notre kusura na Martin Fayulu le président Eli merci mingi bandeko bolimbisa ngai na sololi na président Martin Fayulu bravo bravo elongo na Kulutu Ndeko Mozito merci mingi na courage ozali les commandants du peuple ozali les commandants du peuple merci mingi na Ndeko Martin Fayulu Madidi le président de la République toko gagner kaka ate umeli bakuka loba ate umeli ekokokisa makaka moto moko aza presa azate moto moko aza motema moto azate plus que raza déterminé na remercier bandeko tu ya Kisasa o babimelelo bana Goma merci merci bandeko mitoto Goma Butembo Beni ya Bukavu bana Bandundu Kikwiti bana Kisangani bana Kindu partout na bawalikali koto bandeko babimaki bravo bravo président Fayulu notre kosolo na ye programme monsieur toko continuer kaka pour l'amour du Congo Félix Tshilolo Kanambe bokozwa pongite bana Israël babaka pour l'amour de Sion bokolala te na kolemba te amour à Congo tata na ngai Congo mama na ngai Congo nzambe na ngai mabele ya Congo mabele wana bato baleka na babeta tolo emela bango ekomela yo bientôt Félix Tshilolo na Ruberwa soki Congo eza ya batuti bazwa Congo soki Congo eza ya Ruberwa bazwa Congo mais soki eza ya bakoko na biso bapapa Kimbangu babakanja bamama Kipavita bakardinal Malula bakardinal Echu bakoko na biso soki bakatanaka maboko mpona capture Équateur oyo etongaka miba place babimisaka diama etonga Jekamine soki mbokana eza ya bakoko na biso bokokima babelge basalaka 80 ans na Congo mokolo moko balalaka balamuki bakimi peuple congolais bo découragé te mota découragé bino te bravo na bakongolais nyonso basalaki mobilisation le combat c'est comme ça combat yango oyo eloko makasi ezalaki pe esengoke bitumba ekoma na Congo bandeko na biso balongoli père lelo bakomi koloba makambo na 5 ans 10 ans 8 ans bakokaki koloba te lelo bakomi koloba lelo bakangi ndoki Félix Tshilolo aza illettré aza bourrique c'est un criminel c'est Barabbas Judas Iscariote toi Barabbas Félix Tshilolo Judas Iscariote osangisi bandeko na yo omoni jour basalaki mesi wana le 23 au Jean-Pierre Mbemba yaki Félix Tshilolo abimisaki $500,000 américains oyo akabeli babelge Félix oyo abandaki kolia mbwawa oyo abandaki kolivre bapizza na bajournal lelo akomi kobimisa $500,000 apesi pa bandeko na ye ya village mukuna na meke kalamba oyo ya bandoki na bamoïse biyekeke bayaki défi basala yango na nzambe te tu n'as pas dit oza un 7 oza na kati un 7 kota na église non yo moni nzambe nini Jésus aza universel tanga Bible Moïse batangaka ye mokili mobimba Abraham mokili mobimba
papa Kimbangu lelo to tangi mokili muma mais kota na église à Moïse Mbi kaka bande kuna ya village qui n'est pas Mukuna qui n'est pas Mutombo c'est ba tribaliste. Vous serez jugés bientôt. Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ de Nazareth, mon maman Maria, ou alobaki yena tata baza un, lelo eza mokola dimanche, bokozala juger. Bisote, bokozala juger. Hein? Tango Jérémie alobelaki roi Israël, bisakini, abi yozo kate, bozu banzamba bapaya, boye na bango na Israël. Boyuno ba Moïse Mbi egege oza no rien so na tangi okale na kotanga sukombo na ote parce que na bitumba nanga o eza très nécessaire oza rien na kene ko démontrer pe na salaki na komaki ti na front ozoki bata sécurité belé pourquoi bobenga ki police il fallait voir aussi ngati bozalaki ebelo bozumbonga Congo bobengi ba Nigeria bobengi bata sécurité bele mais na kota kiti kuna bokokai kosimba ngai te ozomona boye kobenga police ne police ay ko évacuer biso be minga na détention mais ce n'est pas le problème ozomona ya mona peuple congolais bolinga nzambe mingi nzambe za mabele nzamba za na ba église wana te bango tout na Congo baza ba commerçant même ba pasteur baza libanda mais tout monde même adasa bakanga e noko a Mardoché azo prier a prier ki pona yete malgré Mardoché a pambola kae adasa zo prier pona nation na ye tout est adasa bangaka ba roi Syrie s'acte ba char de combat pona que nous bombarder bana Israël adasa lobi makambo yo na solo la kina noko na ngalelo ife ba eba vérité ba ebida aiba mobala eba ki identité ya adasa te ma adasa ki mamba papa aya ko tia veto aibisi mobala de vérité ke naza juif omoni moto tia chef d'état major auti na famille ya Benjamin na libumu na biso ya Israël etaka makaka dasa omoni bino boko bo manke bokechu boko zo manke nzambo ya likolo tangu moto na lamban ayeko kanga dasa na kingo roi Sirisa yo que nous tous okolo sima mwasi na ngai na kingo alobi bozwa yale bo apandre bino ba ko apandre bino bozola bato ba message ba prière à lokuta yo mona prière nini na kate église ka ba mongo na kate église ka ba Congo na kate église ka ba luba ce n'est pas le Dieu, c'est l'insecte peuple congolais nzamba tiningana fungola bino batona bazaba démon botiki la bango demba bazo évoquer bazo neutral baza ko évoquer ndenge balalisa batona Kinshasa bakasi bakolalisa peuple ya diaspora biso to na diaspora motomoka kobanga zate David yo botanga basome ya David nzamba zo David na kate église yebisa ngai nzamba zwa David na kata zamba atala kera David abi ça c'est selon mon cœur non na libumu ba ya Jephté prophète Samuel abi mono aliboso abi yete bazana te kene na zamba keno zuna ngai e mona na ngai bolingo selon mon cœur boketo ya bali selon mon cœur nzambe moto ya lingi nzambe lokola ngazate na zolo ba vérité na bato bokuma ki ba roi bokoyi ba nzambe boketo zo fing mais bino bozo bo ma peuple nzambe bozo tangisa makila peuple nzambe bozo exterminer makila peuple nzambe yango na peuple congolais ndenge na zo expliquer bino ezala ba Salomo azalaki na église te Salomo bakutai na kate église te Salomo nzambe nani Jacob na libuma mama Rebeka nzambe ali entre Zauna na Jacob nzambe alingaka ne Jacob po bakaki motema malamu soko za motema moto za ndoki même au régner même mutambongo tata na kufaki na Israël alandi Jésus abi Jésus na lingina landa Jésus abi so lingo landa ngayaka meteka tout zobo mengo na bino bo pesa babola lelo vous tous les soi-disant les pasteurs satanistes
o boza libana ya mboka boteya bato makambo ezoleka na Congo boteya bato vérité ya Congo bozokoka koloba vérité ya Congo te commerçant Jacob asalaki bilanga Abraham bilanga Isaac bilanga Joseph a multiplié en Égypte après ça l'Égyptien musala alesa même libota nae bolingi bokosa biso na Bible Bible bato tout o bakutanaka na Jésus bakoma ba verset ya malamu mpona Nzambe bino version na bino ezani ba jip kubima na basi ya bato na l'église mensonge kubimisaka bato banyoka banguma bokomisi ndako ya Jésus mabela bokomisi mboka Congo salité likolo ba prière à lokuta Yamona le peuple de Dieu, ngai bokechuwa yambo, état que les prophètes de la nation, na eko ebisabino ke journée ya lelo dimanche na Congo, na remercier Martin Fayulu na ba Congolo tout babimaki, c'est le début ou bien au commencement ya bitumba tozanango na solo na président Fayulu moto moko ko décourager azate to ko continuer jusqu'à bande ko ba kozwa conscience bande kwa Kinshasa bakozwa conscience tala makabeliki na Goma na sepeli makasi Goma ba jeune na Goma ba bloqué partout bazana ba Rwandais en farde Félix auto kotisa 1500 militaires ya ba Rwandais eso boni bata Goma babangi ba militaires rwandais peuple congolais bolongo la paix eloko ezobo mabino paix bolongo la paix bola tanzambe botya nzambe liboso bokomona ke batona baza eloko te yango na lekaki mpona yebisa bino ke bo bamitungisamaki mpona boketi wa yambo merci mingi na remercie bino tu vraiment naza na bonne santé elobeli ngai eloko moko te eza mbala liboso mpe ya suka te mpona Congo na kosala tout oyo na kosala mpona lekisa message na l'exifé bozalaka prudent plus que les serpents ba serpent bazokotela biso bozomona bango mais bozokele na ba distraction peuple congolais fait bobima na distraction bandeko na ngai c'est le moment de repentance bozongela Nzambe soki bolingi Nzambe ya solo Nzambe ezali mabele tala nde bolingaka Belgique na France na ba Londres mpona nini baninga bapesa discipline ya kolinga mboka na bango Congolais lino asa koma ministre na président na Rwanda un petit pays lokola Rwanda totikaka bango barenyaka na Congo un petit pays lokola Rwanda bakomaka ba ministre ya justice bino botangi ba université na France na Belgique na Londres bona misala te bokoma kosala misala mosusu o licencié na économie licencié na droit mais ozo bango mi libéré yoko aussi ces classes pour comme ministre na remercier Jésus mon nanga tangi général langue pour l'assistance sociale mais ba pese bureau par rapport à classe o atangaki bravo bongo combien de ba congolais bazalia ba sisa ba classe ou yo sisi classe ya mosalabo oko sala mosalabo peuple congolais fait beau sosola bande konangai il fait beau sosola bozwa conscience bande konangai et que beaucoup de la conscience beaucoup de conscience beaucoup tikala en esclavage toi tu crois que yo la Nzambe kolekanga miracle nini yo sala moto azana Nzambe miracle ale moloto alakisaki force na ale muluto abi non na yembela ka Nzambe louange na simba ka bible mais mate ya mosusu ezali te mate ezali ya mabele ya Congo ekokota na basantuel na bino ekokota pe ekoti tala nde bokoto na manastade likola $500,000 bosala ata 40,000 te soki 20,000 soki 30,000 personnes na kata stade c'est peuple ayebi bino bapaster boza bandoki bapastan bandoki bosalaka bilanga te kako shinaka bato ka baprophétie congolais akolia prophétie te bolandi bacongolais ntina poto baprophétie ya nini yango bozoyela biso na poto miziki ya salite ya démon bazoboma mwa sino na bana no yo ozobetela bato miziki
oyo ezanga ntina message eza te boyeba ke epe oyo bopesi peuple congolais mokolo peuple congolais akozwa lidusu nakasi eza ta na bino borenie mais oyo eza mokili ya yesu masiya toza na état de grâce biso tokojuge bino te ngai naye kojuge bino te naye kokondane bino te naye koterpele bino nazosala interpellation nalakisi bakongolais tala bandoki tala bacriminaire ngai nakolia na bacriminaire nani yango bakunda ye na ndako atombola mosapi nani bakunda ye na badolare nani basi bakunda ye bolanda tobanda na basimitiere nini ya bakasavubu ya bakimbantseke ya bakinchuka tokende na bakitambo etonda tokoyo ya kinkole ya mbeteke lelo métropole bokata somo te bato na to bakunda bango na basimitiere aka me bazalaka bato kola bino te lelo matanga ekoma fete okena mpo omonana omilakisa elongwe place ya mawa Congolais zangi mawa Congolais zangi amour c'est ça le problème peuple congolais mboka etambolaka na bolingo ndenge nini okonoboma ndeko no mpo alati malamu ndenge nini okobwakela ndeko no mbasu mpo oti poto ndenge nini okoboma ndeko no mpo atongi ndako ndenge nini okoyiba ndeko no okonoyina ndeko non peuple congolais ce n'est pas nation toyebaki ya zai oyo ekomi likambo mosusu tokomi na sodome e gomore tokomi na tanga tour de babel peuple nini oyo akoki kochange te quelle sorte ya peuple jésus christ aloba oyo aza na kondima na foi akodeplace montagne libota mosusu ekodomine libota mosusu te bible eza ya yo te bible eza parole ya nzambe bible eza ya mukuna te ya patrice ngoi te mama olangi azalaki awa alobi mobali na nga akufi atikeli nga mboka esala mbongo beglise yango ya mama olangi bato bayaki ne na mafia babotoli le bien mal qui ne profite jamais tout est vanité de vanité tout est vanité de vanité mes frères bozo pesa nzambe mokongo olati osukolo tu saki ya griffe otie mbongo na carte ya banque okolakise pas passer pona o dominer sur les ténèbres mon frère to mona ngona natanga kala natanga Seigneur Jésus Christ bato bakono pesa bambongo ebele koko moko ayeko pesa pièce moko kaka na bolingo Jésus Christ Seigneur Jésus Christ abi na bato nyonso monto apesi dima malamu yali mama oyo apesi lelo Congolais koma orgueil na kata ba bâtiment na bine église bokomisi bato banzambe yo anzambe na ngate tiko tika luzala nzambe na ngate po pe mo esimami ya Seigneur Jésus Christ naza créature ya nzambe un créature ya nzambe na koma créature ya moto mokili po ozo télécommande banda ko guider ngai peuple congolais c'est le moment de repentance bo se repentir boluma na distraction au peuple congolais bobima na kati toboite osali mariage no sali fête mais à la fête moko normal osala anniversaire no po ezali ezala normal mais bokomisa te ya konyataka bilamba bamakambo on eza tokomi na tango ya tokomi na tango ya tour de babel bapaya baye kocontrôler ke bato balingi idolâtrie bato balingi ba théâtre bato balingi distraction allez bakoti babotoli biso mboka bayaki na baboti ya mbula kanamba ayaki na combien na 1997 Rubero ayaki na combien ti badomine meme bandeko na biso bapoliticien excès ya kowelela baposte baconfirme barwandais batuchi ke baza bakongolais mpo balia kaka mbongo dernière parole nzambe alobi nano te nzambe moko yebi nana kolibere mboka wana tozosala ka volonté ya chair mais oya molimo ya spirituel totikeli yango nzambe malgré tozosenga koma bokondima bapaya boyebi bango te mais bondimi tala ndenge bakee na kinga kati basali molongo molai mpona kofukamela farao tala niveau ya bato o boketi waya bozo finga mais bozo boma makila peuple ya nzambe Seigneur Jésus Christ a fingaka ba passer ya Israël abi les races des vipères les conducteurs d'aveugles
l'église na mine kotikala ta pierre si pierre te bino bino Jésus-Christ vient bientôt, les rois du monde vient bientôt. Les leza dimanche tokokisi 59 ans bande konangai. L'air est grave, l'air est grave. Lelo ezali indépendance ya Congo na lili mawa. L'air est grave. 59 ans, 1960 à 2019. Aujourd'hui, le 1er juillet, 59 ans. Bateau médiocre, pas d'autoroute. Autoroute à terre, bateau de pêche à terre. Na 59 ans. Aujourd'hui, 24 ans. Occupation, Mbokeza dirigé na ba Rwandais. Quelle grande humiliation, ba Congolais. Vous humiliez Nzambe. Vous pèsez Nzambe, mon Congo. Yozolo ba Congo est commis bien. Parce que Zoli a maquillé aux vampires. Pour que on a eu pouvoir, on peut $1,000, $500, Zolia, aux Obimanabana, Bassi, Abana, Mike, 15 à 16 ans, aux Ouimo Jipi, aux Kenalemba, Nabandal, Basso, Baboya, Kaona, Tangwana, aux Ouibitira, n'a prouvé, Batupo, mon qu'il est commis bien. Makila, Congo, za Makila, Makile Zotanga, Makile le sang des innocents, ça coule. Makila ya ba innocent ezotanga na kati ya Congo bozo memamboka na distraction yango na peuple congolais 59 ans makila ya Patrice Emery Lumumba koleka boite na 59 ans makila ya Floribert Chebeya na bazane koleka boite makila ya Thérèse Kapangala makila ya Armand Tungulu makila ya bandeko na biso Buzazi Kongo makila ya bandeko ya Kasai ya Yumbi bakundi bango na ba fausse commune pe bato babomi ba congolais bango na bozo betela bango maboko na Kinshasa. Vous les pasteurs soi-disant basali ya Nzambe, vous jouez avec Dieu, beaucoup payé cher. Nzambe appelle ça temps sur temps. Nzambe ati kaka bosalo bino bolingi kaka peuple na bozo nyokola kaka peuple na bozo ba kembi te kaka peuple na ba kunyata bino lelo bozo nyata bango peuple congolais comme okanjiji peuple congolais comme okaformé lobi mokolo peuple na kunyata bino boko bosa na kibobo maki peuple wana yango na merci mingi ezalaki boketwa ya mona ebisi bino ke toza toujours les mêmes naza déterminé nana kata combat tozo continuer tozo zila bango baya pe bakokutana na diaspora tokolemba te tokodénoncer o tout Nzambe utiliser na force nana télévision na ngai technologie yango échanger na kata ndako na ngai batisita ba télévision ezwaka bozo mona ngai peuple congolais partout bozali Nzambe abatela bino mbote mingi na Seigneur Dieu tout puissant Mungu Baba Tata Nzambe Papa Nzakomba mbote mingi na Mama Didi Asuta Mabolongo Inda mbote mingi na Chance la vie mbote mingi na Chance la vie elongo na koko na nga Jefte na bo fils na nga Dadi Kabeya yoka singana na bokilo ya moluba bokokanga ndenge po 50% ya bamongo ye 50% ya balubi ye na bunde la Congo mbote mingi na honorable camionnette mbola de Sandafu Mukimbangu mbote mingi na Alain Koyi na Londres Alain Koyi na pension mbote mingi na Achille Mboyo na Londres na pension mbote sans oublier ndeko na ngai Willy Lindanda na Lausanne Willy Lindanda na mama Arlette merci mingi Willy Lindanda na otundengo yambaki biso elongo na bandeko babengisa biso na Lausanne Nzambe ya batela bino lobi lundi tokopema mardi be mercredi to bandeli mobilisation jusqu'à na libération à Congo po na perte de paix eloko moko te po média na ngai ezali yango na merci mingi
na mama Didi Asuta Grand Dame mabolonge inda mbote mingi na mama Veroli Sombo na papa Longombolo libota na ngai nzambe abatela bino lelo ezali jour Congo ezwaka lipanda tozo continuer lelo Congo ezana maboko bapaya tozo bunda pona tolongo yango Jésus Christ akoganye toujours mbote mingi na mama Didi Asuta mabolongo inda merci.